Karine Mokonzi abandi kokata bilamba lelo te. Clip na ye, album na ye 2021, soki oza habilleur na ete, oza conseiller ya makambo etali habillement na ete, atuni yo po pinio te, ebongi kalikile nanu pona koloba na ye. Pamba te Karine Mokonzi kokata bilamba akataka deja pe esimbaka. Soki pe akati na ba clip ya album na ye, na moni bisika eloko moko ya mabe ekosalama te. Na moni pe changement moko te ekosalama ou bien oyo na oyo wana ekokani te. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa na musique presque nyonso na mokili oyo. Oyo nyonso eza musique na kanisa habillement nango echanza pe eza na ba modèle ya ndenge na ndenge. Alors Karine Mokonzi azala na Congo tangu nanu a démarré carrière musicale na ete. Azalaki ne pe kokata. Esalaki eskandali te. Batu babetelaki yango ba prière te. Batu balobaki ne te ki ayokisi mokili soni. Bien sûr, makambo banako sala mususu bazako lobane atika. Mais kokata bilamba en tout cas esala ampleur te o esalamaki na nzembo ya laissez-moi tranquille. Et tant que nzembo ango ezako loba pe bo laisser nga tranquille, mais batu bakokaki kaka ko laisser tranquille te. Misusu parce que bazali batu balaka na Karine Mokonzi soki balobi te mokili ekolobela bango. Yango balobaki kaka pona koloba. Mais faut koyeba Karine Mokonzi aza artiste musicienne. Azali ya 21e siècle. A démarré carrière na 2020. Donc 2020. Ezolobela bino eloko te. Akobimisa album na 2021. 21e siècle. Ezolobela bino eloko te. Alors, ezoloba boye. Kokata o Karine Mokonzi azokata. Eza kokata te po na 21e siècle. Soki bolandi ba clip ebele, ya bato ebele, kaka bobima na libanda Congo, bokomona ndenge bazokata. Bokoma na bino na mindele te. Bozala kaka na Afrique, bokomona ndenge bazokata. Bokende même na ba Malien, ba Sénégalais, ba bombaka banzoto. Mais bokende, botal ndenge bazokata. Bakati penza, bakati nyonso. Alors Karine Mokonzi akokata kaka normal. Oye ko sepelisa. Oye ko sepelisa. Kaka nga papa robote. Eko sepelisa pe na bino. Eko sepelisa pe na mibali na bino. Eko sepelisa pe na basi na na bon, na basi na bino kwa. Eko sepelisa bango. Sire. Eko sepelisa kaka bon, na moko na moko mwasi na ko expliquer ye. Ponga na ko expliquer na place basi na bino te. Mais ba jeune ezala ya basi, ezala ya mibali. Bango en tout cas bazomona Karine Mokonzi tango akati na nzembu na chorégraphie bazomona ngo parfait. Bango bazokipe kaka te Karine akati po ba jeune bango moko pe bakataka. Soki akati te petite sœur na kataka, grande sœur na kataka, voisine na kataka. Alors, siko Karine Mokonzi la chanteuse akati po bakisa sukali, abakisa pilipili, abakisa mungo. Soko liaka mungo atabakisi kib magie. Na kati ya clip. Alors, ba conseiller, bo pesaka ba conseiller bien. Mais Karine Mokonzi azoyemba banzembo mpe valongo te. Karine Mokonzi azosala musique, carrière musicale, carrière, comme nango carrière de musala. Vous comprenez? Karine Mokonzi azo musala, carrière musicale, pas ça la musala.
nakanisa boza d'accord nanga. Alors siko 2021 akoningisa album na ye eza te botinda lata robe lata jeep lata pantalon mulai lata supana lata bubu non non eza pe te boloba tikala ndenge wana kolata eloko te non. Karine Mokonzi ayebi likambo ya kolata bokanisa te mpo azalaki na Afrique ayebi soki aliaka na besoin baconseil eza te mpo asalela yango mpo atala baide na bino soki mpe moko eza bien azwi asaleli yango wana mutu tu oza na droit kopesa conseil koloba meme oyo nga nazoloba me nazotinda asala bongo te me natali Karine Mokonzi la baronne ayebi kokata mpe soko akati abimaka en plus aza na biloko mongongo oyo ya ye ya rythme na ye oyo ya mokonzi akoyemba bango mpe kitoko aza na loketo ayebo bina na mokonzi aya na sourire aza na beauté Karine Mokonzi la baronne aza na makolo esalama yango moko. Alors Karine Mokonzi oyo azali na anatomie na ye anatomie originale anatomie oyo abotama nango batushango te ocomprendre bo batusha na kokata me batusha teke na opération oyo batushe kokata wi yango wana Karine Mokonzi aza na droit asala vision oyo aza nango sikoyo soki azwi yo conseiller ya biema na ye alors akodebatre na conseiller ya biema mutu nyonso ta kokopesa conseil ya bilamba bozo comprendre eza modèle bomoneli bokokoloba wana eza mabe te koloba Karine Mokonzi ndenge nayokaka na badirect na batelefone bolingi nalata nini bolobi wana eza tout justement normal eza bien parce que pas tuni ata tuni te bokokoloba na bino mais penza mutu obligé ye ekomi conseil non wana ezosenga conseiller na ye ya babiema ou bien ye moko parce que Karine Mokonzi na album oyo akobimisa album oyo en tout cas aza mwasi aza mobali te aza mwasi fois kata epo aza na nzoto wana so foto komisa nkolo po soki azalaki na nzoto wana te bon nayebi soki azalaki na nzoto wana te soki akataki bongo aloba bon okati obimi sexy me lokola aza na nzoto wana bona oloba te bozobanga bino boapiri ye tala bokende kotala laissez-moi tranquille ebetaka combien de views bato batalaka ngo ebetaka baview nzembo kitoko clip kitoko Karine Mokonzi akata tala elengi bozomona acoustique eza vrai nzembo eza nini mais eza na se ya laissez-moi tranquille tala bokomona ngo ndenge omata baview parce que akata bien kitoko bien sûr bomonaka alekisaki wana bino mais lelo ekoma nango normal mokolo asalaki yango na comprendaki baémotion bozwaki ya solo na ya ndenge wana mpo ya lokuta ezala te ezali ya solo na ya ndenge wana mais tour oyo boyeba Karine Mokonzi soki alingi akata botika kata soki alingi ableta mobimba alata mais nayebi Karine Mokonzi ye posa na ye gu na ye volonté na ye apesa elengi bandeko tosepela wana eza gu ya Karine Mokonzi aza kote na biso kote ya 90% ya mibali bien sûr na bana basi ya bajene ya bamama mpe bazali d'accord surtout baoyo baza na bango bafemme seule mais bamarie wana fo batuna mibali na bino nga na place na bino te mpo natuna bino moko mibali na bino baloba na place na bino mais Karine Mokonzi kata mama kata soko kati te ba oyo kutu bazosalisa bamabele basima opération nyonso wana mpo bakata bongo yo oza nango Karine kata pesa elengi kata penza
nalobi te ke bakata mais yo kata na soki siawa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.